bozomona ndenge vraiment de kona biso mwasi azokata suki ngana linga. Bonjour Balantia, le ministre de Lieng est possible notre très cher internaute, partout dans le monde, tout possible au Canada et les 9 pays voisins, tout possible tout s'abonner à notre chaîne, chez Amimi Alema, Babi Carrefour de Star de Macamp. Bantou Balantia, tout le monde encore solo à Sikababi, ne Lieng frappe encore, les ministres de Lieng frappe encore toujours, Babi, moi la mosoda. La esprit à créativité. Bande ko balandi. À votre côté vraiment un sujet na biso ya lelo bande konangai ezana ba fille mususu oyo ozomona ye azana art na maboku na ye mais ayebi ndenga osalela ngote. Ezana ba fille mususu ba se laisser faire. Tant baninga ba luka mbon baninga ba osala musala nyonso o monsa ko sala et na zongi lisusu à l'époque na ba ba Jean-Paul Sartre na ba Simone de Beauvoir bato ba bunda makasi vraiment pour bana basi bazala émanciper ya on mona ba émancipation de la femme, donc la femme peut tout faire. Donc moi na ko sala et loko nyonso mo mbala salaka lelo na émission na les mythes de Lieng na memeli bino mwana mwasi quoi faire mwana mwasi azokata pena bana balisuki et salamatiza un peu rare ba métier oyo ko ba basi basala na ba basuki mais à côté pena domaine homme il y a s'intéresser kana mibali c'est un peu rare, donc bon mona on kaka awa na Carrefour des Stars na bufunga la biso mbote. Merci Mingla ndongo ndimiko ya mangana salon de coiffure. Merci. OK. Tu m'as dit déjà to kutuka na station na biso okoyebisa biso osala ndenge ni po yeba okata suki. Ouais, ezelo komoko ezala ngoki cité stratégique ka ndengo vivre là. Donc ezaki kaka lokolo ba rimer ko vanda na ba coiffeur nde yangwana na se bazaki mingi na ngope zaki atabana mikie bazana quartier na zui na sombi Gillette na bandi ko feta ba kovo basuki mona wana okata vraiment zaki pena mabe makasi mais loko na sepela ki na arango na mipesa kiti lelo ndenge na komi lelo, donc grâce kaka ya musala confiance na nga quoi. OK, pour nous c'est bazaka na coiffure homme. Et pourtant, ma fille, c'est basara toujours na coiffure dame, même super mixte, mais yo c'est basé car on a coiffure homme. Bon, mingi vraiment, ngai penza na koleli bongo, nga na koleli vraiment makama mibali mingi. Na se basara mingi vraiment na ko utiliser ba outillage ya mibali, maramutu nyoso ga ya mibali. Donc nga na tout na ba question sans limite, d'autre part aux lesbiennes. Non. Ezande ka musala attaque joueuse jogo ya OK, donc oza pesu obeta bale oza mo beti ndembo. Ouais, naza mo beti ndembo. Obeta numéro combien? Naza gardien de but. Vraiment, donc yo au CPA non ka na musala mibali. Ouais, na CPA na musala mibali kote kuna échec za rapena mingité. Deko alobi ya CPA na musa mobali parce que côté kuna échec ezala mingité avant to zonga nenga na loba boy pona bato yo batika mitaka na internet pona bana baso basele saka faire moi mobala saka na bon moné ndeko mwasi ndeko na biso mwasi ya kitoko boy pe ye anzimi na ye musala ya mibali parce que y a pas de son métier qui des sortes de gens, donc musala zo bezala raté zara considération na yo zo pesa musala na yo nde sala ki musala na yo tomboma to batloka bandeko tozana posta na bango na Congo pona olongola misala ba ya mibali tozongeli yo lisusko salon oyo par journée beaucoup ta loka ba combien? Est-ce que faut ta rapenza dans pose dans le kaka yonga e mona ba salon so mona ba mesh banini ezana le côté dans zaka na ba Gillette ba tondeuse bilo moya bongo, est-ce que ça vous paye vraiment? Oui, musala oyo soki o mi pesi au moins pe réussite. Bon, musala nyonso basala ngote pour perdre. Soko zo mona zo kanga musala ngo seke zo pesa mo muke
par la grâce de Dieu. Mais tous ça peine ba problème moi mingi ya ba outillage ndia ngwa mona eboma mama musala. Mais moi muke tozwaka yango tozo débrouiller muke. Mais c'est pas problème ni rôle c'est directement appel na bana poto so bako aider hotala bango leti ba outillage ni yo kozana ngo posa bande ko balandi bana kini bana poto bato mbonge sala bino mikusa wana bino bozaka tindela nga fota mutaka na tindelo $100 $100 no pe ko sala salon oyo et comme bon ça salon o basun ba biloko ezozanga donc ndeko mosi apesa biso kombo biloko yo ezozanga sokozana mutema osunga yebela déjà. Oui, nous avons vraiment besoin ya ba nous avons besoin vraiment ya tondeuse et puis ba ciseaux ba peigne ya bien. Bon, nous avons besoin ba alcool ba outillage et senga ke outil ba spare plaque ba nini. Donc ba biloko on a vraiment besoin nga mo belé. C'est comme si pena ba affiche hein catalogue oui. Mindo benga ngo catalogue yo kanga ya bina kaseka ba fiche so sana be mission ga benga ka affiche. En tout cas, de commencer à lancer appel naie à lobby azana poster à tondeuse alcool, ba ciseaux, ba paquet à gilette, en fait comment on appelle ça encore on va penser ça les mots m'échappent un peu. On a vu nos cas, qui ont voilà, c'est ça, donc, à ça, on a posé en gros. Yo, mutomesana ko senga batu ba fota mitakala yo laksa biso ka mbongo na téléphone motinda ngo pété. Toi na posa bosala ba don ya boye. Au moins nueli ngana yaka ngana mbongo ba so ba pesi. Donc moi sininga $100 nueli ngé $100 oyo eza ya mwana mwasi wana eza po a bongisa su musala na ye po gagner po bomoni ba fille ya boye baza ba fille ya ko encourager. Eza na ba fille mususu baza a ba bebisa nation. Ba botaka bana ba ya bata si je peux dire bana moko donc batata ba ye bana te so moni moi ça kangami ne loko moko boye abeta rapé balé na ye aye pour ça la boye donc c'est une fille à féliciter. Donc eza moi so ya ko tia mabongo ko sunga na éviter son ba made na buzengo eza moi si wazo ko tia mabongo vraiment ko sunga to comme biso na suka émission na biso même moi mabanga soza na libanga et puis appel de fonds encore ya sala ngo lisusu pour na bana poto pour na ba diaspora et puis pour na ba nyoso balanda biso na Congo na biso. Ah oui, moi mabanga kaka na pesi vraiment mbote mingi na papa abotanga papa Kamanda abota mwana moko kitoko Jogo na pesi ya na ngai Sidonie Kamanda et mon bébé aussi Granel na pesi monsieur Chari bambote belé bela ngai susu na kati ya Don Bosco na pesi bien ngai John na pesi bien ngai Dr Joël na pesi grâce ya mbote na pesi base mobima mbote pesi patron ngai Semo bambote place ya Zali. Bon, merci vraiment. Merci na bino ndengo yambinga lisusu kitoko yambinga na salon na yo. Merci vraiment, merci. Numéro de téléphone. Mutunyo so alinga contacter nga numéro ya téléphone nga plus 243 85 333 27 11. Wano benga oyambinga moko Jaël Kamanda. Plus 243 85 333 27 11. Oui, wananga moko numéro nanga okuta nanga moko. OK, je la photo kabwana yo photo zo na musana yo po biso la mingi télé réalité client bana photo balanti le minute c'est no lienge bino bozo mona ndenge vraiment de kona biso mwasi azokata suki ngana lingara preuve à l'appui babi Carrefour des Stars yo nde chez Mimi ale mama kambu makama bonil par ailleurs bande ko basi yo mto se laisser faire yom tozala na choix tozala na domaine tozala na eloko ko sala donc ozanga na yo vraiment activité donc yo activité na okindumba activité na ujana
activité na kotika ndoto libanda pona ko attirer mibali ko na attirer ba papa ba to mondi bandeko na biso tant bino bozo lala na ya pena pembeni wa tant bino bozo lala tant ndeko vraiment ndenga zo kata mwana mobali suki donc o eza un peu rare donc tolina ngisa kaka toza lokola ndeko Jaël toza lokola ndeko Jaël to tika vraiment ko laisser faire mwana mwasi azana droit ya kosala nyonso oyo mwana mobali ko ikosala yango moni balobaka émancipation de la femme donc mwana mwasi cause à la mécanicien mwana mwasi cause à la gouvernement mwana mwasi cause à la partout quand autant mot émancipation ezaka raté que mwana mwasi faut tout le monde na politique dans misala mususu ya mibali o bino bana basi ba mona ngolo kwa mike yango des fois efutaka dans ndeko mwasi o na ba pays étrangers kwa na ba Europe moi so za na mbongo parce que aosa musala oyo moi mobali vraiment bato vraiment bazala étonné bato bazala un peu étonné moi so kata suki boye ndenge ni mutu to ko lingaka ya ko kata suki na salon na asi na salon donc il pas ça quoi faire à Nabuzengo en tout cas donc moi na mutu to ya pour moni ba basi bazana moi donc ba mibali bo ya ba même so ba kota me ba ndeko mibali bo kota a juste ka pona okati suki pona otali toité to comme na suka ya émission na biso na biminanga to comme na suka ya émission na biso là je dis un grand merci à Nabuzengo derrière la caméra, grand merci à ma patronne Mimi Alema, grand merci à mes parents et na yo mto soutenir ngo benganga. Et sans oublier mon vieux, mon yaya chéri, Michel Ombaye, Babi, Ayo, à Côte Saranoueli, chaque fin du mois. Dans le lit, $100. $100, c'est quoi? Attends la semaine 4 fois, c'est quoi? En tout cas, on a fait ce mot de mingi, ya ou mais là en France, bah qui est na bon yo tikala, on a compté la famille à Marocco et ça l'anga ba bien. La fait ce mot de nangana ba tout ba bien Arabie, so pour nous faire ce témoignage. La fait ce mot de nangana Domboma, na Uzengo de Rai Pelenda, tout le monde bongo à la prochaine numéro. Ou même sur un concert, orchestre ni Roubeta, bateau Iberiboui. Non papa, on a premier mall, on matin à deuxième niveau, on commence la salle de jeu Win Game, Poto Sakana, Pisobaso. Hey hey hey, Bouina Izalaka, salle de jeu Win Game, Izali pour la moutoniante, Uzala Mana Mukato Bemukuru, la salle de jeu Win Game, Tuzarina Bajarukula, machine ok pour les adultes et pour les enfants, machine jeu de guerre, jeu moto, jeu voiture, jeu basket, jeu bowling, jeu voiture double volant, jeu voiture empreinte, jeu voiture enfant, jeu vélo enfant, jeu crasi crocodile et popcorn. Papa maman, et t'as tout ça à Kusakanaba, Bisso. C'est déjà Win Game, et Sika Kobumate, Avenue Cornel, Lukusa, King Kombe. Au premier monde, c'est déjà Win Game, au deuxième niveau. Ah, les enfants, vous êtes joués? Oui papa, tu as que jouer. Mais maman, pas ça que jouer. Oui papa, n'a pas que jouer. Oui papa, Nazako jouer. Et Sobe, Ozako jouer. Oui patron, Nazako jouer. Tout le monde vous a jouer. Oui papa, Nazako jouer. Na Win Game, tout le monde vous a jouer.